Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Posolobito nzeta moselu katakiri engunduka kamio munene tembe sili bajalo bakufi bafo konti pe bakufi la lula bulu yeke bataria na ba masabina Simon Posolobito mbala pembe tina Dubai bandeko na pesi bino mbote mbote grâce à nabino bisika nyonso bozolanda nga na pesi 5 continent nyonso mbote na pesi pe banguna na nga nyonso mbote grâce ezala na bino tango nyonso amen. Bandeko afana banana na émission ya mkola lelo na lobi na remercier d'abord Héritier Wata Sosolembe Umela mwana mobali wana Clan Wenge, vous êtes à féliciter. Hein? Bandiko muta beteli ngali solo te. Ndeba tumisoma lubako asaka ba parti pris. Ngai bomone nga pa ya Héritier Wata. Yaya modèle mwana mobala na zo betela. Te yanga so muta sene likamalam na ndima. Na hypocrite. Wera son félicitations. Tu es le grand formateur au format banda. Les notes yo osana ote boy. Toi na somo te to référence n'est pas ba petit na yo. Ate mwana mobala na nabi astali répétition moko bandeko pona kozana ngo soko ondimi yango te soko saka muta misala we nabi siyo Héritier Wata Sosole si biso sana 11 ngam na pesi ezanga Simon Posolobito tembe na tembe ngamo na keyi kuna bandeko na moni modèle mwana mobala wana sali ete Héritier Umela Umela Bokako suwa kende liboso wa ngamo kona za mutabete ngali sote pe koma ete yo ngakolo ngamo kona zalaki ngamo ko pe na telemaki ngamo ko pe na vandaki ngamo ko pe na melaki vanda mutasolola ka bongo te Héritier Wata pas pour te flatter mais féliciter tu es un garçon ko à féliciter oyebi na te oyebi classé Clan Wenge, félicitations, merci. Na koti siko tosa na koti na makambu ya ndeko na biso oyo autotika biso ya gigola. Bobengi nga mingi bo sipote penga. Bobengi nga mingi bo komeli nga pe on ndita muselu ya posho. Ozo yeba teke gigola kufi ozo lo bate. Tala makambu bonga na sana ngoye biso bandeko papier mobimba botindela inga yawa. Papier mobimba na tondi na ngwawa. Ngana koma kapena yo kaka. Bandeko ngana benga ka gigola boyo kanga ndena oloba na benga ka gigola to solo na binanga ya Simon ya pocho nga vraiment na kuma na santé na sobe te alobina nga kandi to sanga bia longa kuna beso sa ba fantim bien ni la to seka abina ya Simon nga santé kuma moi bien te na kuma ko sentir lo kwa pema na mo pema kuma ko kalenga ya msopende ka boyemba na musique na bino msusu bas nini ko mela pena nini vieta yota ba olo bano likambo bo o chanja kana ndunga bite na sanse ona ndela nzoka ba pekona na zobe abenga azaka déjà malade ozoka nga bandeko ndenge ngana itozalaki na yi pomu kwa anniversaire nga yende mutabenga kanga ngadi gigola benga te bwendeni yana bika bongo na komenga bigigolo yebite ya abi na monika répondre ngadi vie limbisa nga santé za bien te gigola c'est comme malade. Après quelque temps, namoni kaka téléphone ele kaka souté. Kapi mona ko toko kabwana ni boité po azaki petsa banoko ya pananga chaque jour. Gigola. Leki moko banoko ya pananga chaque jour. Na bengi mutu na kotanga komote na bi. Tu nazo mona gigola tabi ya pocho. Yo yebi ngabi. Na yebi susu ni bilo kuma kaka oyebi abi gigolo oyebi souté vie. Akoma no kwa kuma na libuma akonda akokasu amona ape ayeba su batu bien ta kuma kabi yo so confond mutunga na solo boto ndenge abi yo solo baninga bi gigola leki ya Hervé Gola Ferry Gola via bela te ovyo kuti balinga kabatu bakende kuna kuma kutala yete na yibi na ba famille batu ko kota tina suka te to ko kota parce que ça star abete la biso musique to mona kepe to linga ki mais soki ça likambo maladi to yeba kakati e bomba baka na ngote bilo boko bomba e comme mbongo boko tsango na kikita
te ba bomba rappeli kama malade te parce que mutu no so go participer yanga mo yango bo someleta mo no fali ezala bo ata mutu batu eza te kapona mutu non mais pas na bina sa mutu non mais soka sa bimina et pas peuple bo akomi mutu nyonso oh yam traitement coûte ezo zala ya malamu te kapi ah bon yeah biloko mususu avant tout le bolim sanga yi na kuluba mwa mabe mingi na mwa malamu kapi biloko mususu pona bokoma pe na niveau et comme pe ke muta komi na azasu bokomi est capable pona ko supporter mutu na kota di bosona Hervé Gola za mieux placé limisa soko silika na regretter trop parce que ngana yaka kuluba to ya kuluba likambo o eza poto to tsango vraiment bien na famille Hervé Gola omoni lelo bakotanga mutu musutu bakotanga ya wana leki ya Hervé Gola leki bilo be nke fe nga be nka Hervé nga luka leka Hervé Gola bose bele wana ba bionique mona tsuka na bilo bosana bandeko nwane basotanga bango te basotanga yo leader ndeko na bina kokufa soki na mamodende na yoki ba biso babia poso na mawa siko ezaki nini ngapi na zoyiba te est-ce que faire koko négliger pe leki na ye ya na yebite parce que ngana ngamu kezo leki langa siko to bani l'état doit charge ya leki no pe lisusu apo koma bongo non bako pesa pe edit baninga no sesa na boko za pe na bongo na bino bango mo pe l'état ko zo pe ba ndebo sala ba nini na bongo ba pesi na nini kuna na gouvernement eza nango bazana droit na iba ndenge sala ba ko pesa na bango mais wana to tse pembeni Hervé, toi tu étais mieux placé pour la leki na yo. Na lobité que yam sou na hôtel melate parce que au tu ne peut pas Afrique du Sud. A soit traitement. Et l'on ne ko zango faire. Na éviter. Bat tuninga na tun bat na ya simo yon olinga ko tsama kambuboye olinga te ngapa na ngana saka bongo tingana lobali kambo ngana oyo ngana so mona opena to tsama na mesa poto sur la famille. Parce que lelo batu nyonso bakotanga leki note su bakotanga yana yote bandeko note bakotanga yo kaka faire gola leki na yo mutakufi akufi na condition ni azali pe musicien soit disant malade obi ke malade tikali ko mona na te na ebite so ke mona na sim parce que tinga na banoko tinda batu babi ya mona na te bakini ne pa ya passer so mutombo bakene ke tikuna yepe so pasteur mutu mongol baki abiki na yebi na ngati yeka na nzambe na ye ndenge zalaki bande kuza mawa eza mawa makamususu to perdre yaya kokunda na ko belisa malamu na belisa ki kokunda ki écouter plus que ko belisa est-ce que basaki binemi na faire ngapi na yebite et loko ni ngo faire koko kokate pona ko bengisa ta mona na faire osaka na lobité ya msusu te na lobité que yam susu que no faire c'est obligatoire te il faut te parce que azaki musicien na zape sous leki na yo etambola ka bongo siko to so comprendre te bambongo na binongo siko boko sunga banani na tangi kuma mbonga mutu te na bika bambongo na bi parce que leki yo ayo okozo loko bo moneki situation sa malamu ata na Afrique du Sud bo mekana nzoto muta kokufa na ba condition ndengwa tala nde bazo lakisa ye na ba nini na ba TV yaya ngasi na loba omoni mutu so nga sunga yo babota makanango eza don de Dieu mutu muso sunga ka pona prestige ko sunga mais azali na doit ko sunga na te ba ko sunga bongo eza ka limité mais mutu abota mina don wana yaya atandenge nini akolala ta kosala tsango mutu na mutu nzaba pesa likabona ya to le babongo omoni ne leki na kufi ekebio basipso belende ko sobeta na martiwa kanga datu et c'est bimie bele yo mutu leki leki na yo tala ndenge ko mobima omoni biloko ngo yemoko ndani zeta muselu yo solo bani fere yemo mutu leki leki na omoni ko mobima ato yeba kilo likambo te nani fere gola batu ka bakolati so berwana bientôt ce ngobe tapina martyr au monde ndenge bimi écoute ni bako dingo ngingo na yebi na ngate
biso to koloba loba kaka boy makambo nyonso eza kaka na maboko ya Nzambe. Au fin déjà yozo mona kutu fere aza nani abuda kakutu na wera ngabi oh poni bilupe mbudinga ko grave selika abude wera na ndenge nini fere ngana yebike na ndimité akoko loba na nini ko loba na wera boite parce que biso le poto yeba fere ata bana ko beta no kesa na suki ya bandel so na bosani ko mwana ba petit msuswa fere biso to yebe Hervé Gola ngana benga ke Hervé Gola biso to yebi kapa ni adima pa fere fere abima pa wera son pardon abima ka suwapi akuwanga na omi na bandeko mususu ezali ba koko sana bango ba solo la teme asa conscient que na bima pa ya wera son makambo ni bilo bakio akoma ko non makambo na pe yango pe na kulu ezala ngo bongo te mutu nyonso ayebi ke wera son nani fere abima pa wera son nana yebi yango te nana yebi te ke wera mtasa les grands formateurs abana mama lela ta voix na lelo nde to koma ko yoka grâce à wera pour tout le ba pe vérité tout ça qui lelo tout ça qui lobby parce que qui lobby ezala ki kaka wera na ki lelo poni botindi la ngapfi bo panzango mais poni boni to ni bo ko wana bato ba sali po yo sala lelo to ba siko siko fala le na biso ka bio o ngana yebite Kofi abimisa non ata beta kana kibina ko ya kitambo wana me abima kana neta bima pa Kofi te c'est que Kofi ka muta fula ata matino kitini bato ba ka o fula make pa ya fali et pa ya Kofi asa wana sa rekone ote fali ba ngabi te botika ba disation wana biso to yebeli kuna soki bango ba ko changer na idéologie soki meni ba changer histoire ke mais histoire exemple mutu ne soyez bien est-ce que soki ba lobana kana bango te na wera son wana sa makamna mais biso nyonso to yebi ka bima kuna eza ngoli sola sikate tim ba héritier na lelo ndi ba so yeba kitoko aningi saki na tapis rouge wana oh obi etanga mona tali ngabi mama wera vraiment ko black à part tu es un homme à féliciter Nathalie wera son ndenga pardon Nathalie fere ndenga nani héritier wata sosole ndenga yendi na yeko mona susu oyo depuis kipomba mama na yeko tanga na bananyo na ba nani Didier Lacoste mongongo bana kini na ba mielo ozomona ke soki mutasali ota malamu ya bokanisa zalata rekonnaissance na likambo ponza ba pambola kapiyo ata sana mabena ime kanisa eta na bulamu moko soki lelo Didier Lacoste lobi ngiki onga na bima ba Didier Lacoste keba boni pe buso ba bobo ko sakana na batu yo nana yeba ke ba yeba ko pa nani e pa wera mutasala bino ata o bomba ni ndenge biso msuto aba témoin killer tango buso to tango makamsusu ote we nani faire andibate biso bibino boyebi faire ngote ngana beka ke Hervé yebi ngabie ya na pasha o bando ya pana biso pa petit na camarade na yi asa na Belgique excuse mama petit na ngai camarade na yi na sens nini omone lo msulelo so ba gypsum ba soke o tengana na bima na ndenge na ngaba sam tuté o ba nani Suzuki muketo ba ngona nyoso bala na biso ke o ba o to bima na ndete to yebela kibino pa ya Kofi Olomide ata lelo makambo simite mais identité na bine banda kun esa neti kuna fondation ndako e banda kuna ata Kofi ngo abongisa ne bino tatika bino ka wululu boy encadre bino tende ba ninga msu ba cadre ba ninga e wuta kaka kuna po ye to yebite soka ligaka nina ngo na bana ngo siko leki na to yango na soso parce que mso ba lobela kenga te faire so wanga na Kofi nani ni wera sonte ba alobi ne ko lobaka biso ba nini ba fan de to linga ko loba me faire akotika la ko wanga na nani te nani wera son to le bakaka héritier wata soso ndenga afane pa Kofi e pa ya wera son bon le ba biso wanga ni we mutu no so mona boke nana botuna nana héritier wata bien makamni na zone ngam parce que héritier lelo nde héritier ko ko le baneli kambote parce que ça qui enfant chéri ya ba wera wana ta ko ko ta ba konse et ça luka robeta te bon si quoi faire to yebela kibo te bele ke pa e pa ya nani ya wera son bote ko senje biso ba iso to silo comme na kimukolo boy to ya ko bunga ba to ya ko sala ba Alzheimer pour ba trouble mental wana si ko faire vraiment
na makambo ndenge ezobima wana ke bandeko makambo so esisaka na bato mayele o faire aza incapable à supporter ndeko na malade ezoyebana te siko malade yango eza nini ngana bino mpe toyebi te babi ti akufela malade emonani te yaya nga na jijaka nanga mutu te jugement suki ezaka pa ya nzambe biso nyonso na nga mpe nde nazoloba bo bakojuge biso parce que moto akende kaka boye maladi te o traitement ne bazolanda bien bongo bandeko ne ata le mosu lelo fera koko pesa bongo bino bandeko bozabo ata moi 20 ata 10 boko tina tout fait nombre lokola fera ngo sakaka ye wana ye kama ndako support no asapela makamune ebele mais lokola kombo sekenda kaka faire biso totala wana totala ndesiko yo. Qu'est-ce que tu avais fait avec ton frère? Question na biso yango na baso tuna ngapi na yebite na rotu na koyaka ko nani ko loba so kipende ini ndeko siko akufi mbongo siko ke bimedele par rapport mutazaki malade na yebi na ngapete yam soupe mona pe faire banoko sungane biso pe kaka bilobela yam so mona ndoko sungane ako pesa ko pe tele na télévision te ale kanga na so sungale ke na te miso ça rappelle secret yam so ba ngaka bimsele visa kende Afrique d'ici les civité ayiko kufa to yeba ndeni yam so mona bala bato ba ndoko sana ye to yeba ndeni moni po yeba likamani fo saka na kat yam so ba ndoko sala na ye to yeba ndenge ni nyoso makambu tekele bumba makambu sa ya ko yindawa Didier Lacoste mongonga bana ki liki mboma songo mobala lekitabo mobali nelengi yango makambu to kweleli c'est le scrum tata mapase panza makita nyoso makambu sikoto sana nini to bazo kuna ndekwana nana kubimisa mbongo to yebite parce que natanga kuna mbongo ebimake bele ebi kasi fa kunda mononder asaki asa star nana yebiete to yebi gigola yeba kipa yana ye na faire gola yaya ngana mokilo yo confiance mingi na tali ngana nzambe après na kotali na babisusu soko ko tselika pa ya mutu okozana ba okwa mutya mabe ngaka eloko batune nga babi yaya ndenge ndini faire asuko kotina leki netala ba traitement na ba Afrique du Sud ngapi na yebite na yebite yem soupe anga rotinde yem soupe e coïncider bu mal o aso nga beta concert kuna ngabi conseil sali kambu siko leki na ko kufa va conseil e bi makana ndeka mabe nani faire soko yinanga na oregete parce que na moment oyo muta kondimelo lo baka ba jalelo balanda parce que lelo likambu nyoso bimakake tala conseil wana yeka muta lexile ezo bimakaka bon ngana yebiso suko vérité nde bato bazoloba nde basuko melanga to sala kuboni tout est grâce et ça nango bien parce que ndenge to komi bo muta ko bela suna famille surtout soko beli famille oza muto yeba no zana mbo ozana ngambu yoso mona bakanga muta mbongo ndoki babaka mbongo nisaka na misala mabe bakanga muta mbongo ndoki te babaka mbongo na ye ezala misala mabe la lulala tolelo sonandonge mabese bandaki simo poso lobit mobala ya pembe tina Dubai ye ayeko fungula bino muta mbongo jamais bakanga kendo babaka mbongo nisaka na misala mabe yoso mona mutu na famille bakanga muta mbongo ndoki babandika mbongo nisaka na misala mabe bango mingi wana babe ngoka ba maluvanga bandeko basunga kabiso te kombo na bango leona bato ope basaka na mbongo bambongo na moto mona clé comme na bango ba maluvanga bako kosunga biso te ba maluvanga sima likambu nde ebembe nde bayebo wana siko to benga bango nani ba mayamba bayaka kana na sima bayeko yamba makambu nyoso ona zwa en charge ba mayamba tanga likambu na zangi na zana posa bisungi bayaka te comme na bango ba maluvangu bango wana siko tangu na kokoma na ba difficulté na tigi mokili ba mayamba baye yanga yango mayamba yamba yimba ra ba pesi tosuki bandeko tokumisa nzambe na ba circonstances nyonso gigola tato bandolo balelo tilobi et au changer na mota satiki biso tout est grâce pona ngana mona kina ngelo ka sikati mais eloko ça dépasse bat balobi traitement zaki mobulu parce que bele babinga babia poso soko ko eloko te soko yope oza mutu mo oza flou ngabi tina ko loba nde bino yebisinga bino mutu oza na terrain na bato bazo